eza ngai Bayilu Lucien mobundeli ya mboka bana Congo bomoni criminel ya Kabila aboyi ko appliquer accord ya le 31 décembre azoboma kokunda peuple na mabulu biso oyo soki tozongi Congo akoboma biso tokutana le 8 avril na Bruxelles tokende kofunda ye na CPI ingeta ezali ngai Bayilu Lucien mobundeli ya mboka bana Congo bomoni criminel ya Kabila aboyi ko appliquer accord ya le 31 décembre azoboma kokunda peuple na mabulu biso oyo soki tozongi Congo akoboma biso tokutana le 8 avril na Bruxelles tokende kofunda ye na CPI ingeta